chers internautes, bienvenue sur Eco RDC avec JM pour mon nom de comme d'habitude. Là je tiens directement dit un grand merci à toi mon boss Jean Thibaut depuis Suisse. Et pourquoi pas l'équipe technique Azananga Siko, Peggy Walunga, garçon noir, Papa Simon Kimbango, Karanenge Tomisana Bengayo. Et na opesa mbote na ba consoeur, na ba confrère na nganya sur Eco RDC. Donc on est toujours ensemble. Et pourquoi pas na ba abonné fidèle, abonné fidèle à Eco RDC na moni Carla la métisse blanche na Portugal et pourquoi pas à Sami Cointreau na Bruxelles et Salon Roger et Samba na Lausanne, Salon Roger et Samba na Lausanne et Mimi Dibelune na Luanda. On a abonné fidèle à Eco RDC na Obo Sanate mon ami Dazoflex, le stratège de la presse congolaise depuis Europe, la pêche Mbote à Ibélé et abonnez sur Eco RDC, on est toujours ensemble. Donc comme d'habitude on a Eco RDC tous on a concept tout ça déjà on va te belé puis va copier et il y a un moment qui vont modification kota na Eco RDC intelligence et à peur na sagesse na et ça la raqueto mais quand père au bac savoir concept bah idée Eco là tous les invité na biso le na combo ya Sephora za actrice pour ça là vraiment na kati ya Eco RDC cinéma et souvent au monde na émission à sala ba émission et belé ya ba ilubu ya ba star belubu ndenge na ndenge mais belubu on ko créer sikoyo titre moko boye pour à sala vraiment moi mingi ya lambara pe bien ba betelare maboko et de lui comme mingi elubu ya Sephora elubu à Sephora yemo on vraiment temps il y a qu'on s'exprimer devant tout le monde devant tout le monde doit être connecté au ba Hollanda biso sikoyo Sephora bonjour. Bonjour papa. Boni. Nongolo nzambe. Tu es au talayo hein. Tobondela, comme d'habitude, chez Sephora c'est toujours comme ça. Seigneur merci. Otikali nzambe. Liboso na mususa zalate. Nasima na pa ko zalate. Oza nzambe, otikali nzambe éternité à l'éternité. Seigneur ba oba kofi toleki bango ne lokote. Obateli biso ko bandali 1er janvier. Ti lelo tokomi date toza lelo la mois de décembre lelo le 27. Seigneur, merci pour la paix, ma bonne monde. Seigneur, merci. La Bible déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Yango Totia, le producteur numéro 1 à Eco RDC Cinéma. Yesu régné na on Eco. Yesu konza na on Seigneur. Yesu na bon moi, Eco RDC pe na bon moi. Na tiki pe mon boss, Jean Thibaut Chipo na bon Nzambe. Seigneur, longisaï. Seigneur, longisaï. Défendre Seigneur. Yesu longisa ba égoïste nyonso. Yesu batela babone na biso. Na bao ba sabona. Na bao ba sabone na nte. Yesu pambola bango. Pambole lubo à Sephora. Bonne na grâce et accompagné. Guide bien à la fin Yesu. Zala na contrôle à nyonso. Oh Yesu confesse comme bonté. De rendre moi inopérable et inagissante. Bonne na grâce et accompagné. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Vraiment pour nous de tourner ta maman. Parce que ça y est mon boulot. Amen. Ça y est mon boulot déjà Sephora vraiment c'est la première fois depuis dans les qu'on a invité mon royaume boy. Ça a une émission à Sengibo prier et prière n'est pas vraiment réussi et pas Yanzambe Sephora. JM nani. C'est la JM. Oh mon nombe. Ah ok. Moto moko bien. Merci. Merci beaucoup. JM oh mon nombe. Moto moko bien. Merci beaucoup Sephora. Sephora tu as le mettre moi du solo bouquet. Il y a Ilubu ya Sephora. Et bandara ndeni tout le monde en écho za Ilubu ya Bastar, Ilubu ya Bikolo, Ilubu Circuit, meilleur et commis Ilubu Sephora comment. Bon. Ilubu ya Sephora. Et zalaka vraiment idée à papa Jean Thibaut. Et ça idée à ba fan. Ya Eco. Ata ba ba en dehors Eco de part et d'autre. Idée na bango ba pesa. Ba lobby, bango ba lingi, ba o ba yebi kolamba te ba apprendre. Ba o pe ba yebi kolamba baba kisa. Yango ba pesa, bango moko ba senga, Sephora ça ka elubu moko unique. Yango ba tiango elubu ya Sephora. Doiza ba fan ba moko ba senga. Donc ils ont abonné à Eco de ba senga ka qui va créer concept ya elubu Sephora et comme papa j'étais pas au respecter ba fan ya Eco ba osenga ba abonné et yango moni ka créer concept ya elubu ya Sephora. Ko ils a cancer elubu ya Sephora déjà na Eco. Moi belé déjà. Moi belé. On l'a ça peu ko la bien. Moi belé.
pour tolamba déjà pendant Mobutu. Maman Ida Wenaito depuis Allemagne à la Bisso. Maman Ida Wenaito depuis Allemagne à la Bisso. Je crois que à travers notre émission, aux APID, au la mer, au Yakongo, aux APID, à travers l'émission, il n'y a pas de recette, c'est fort, c'est la Bisso. Et au Mekato, au Lam, au ça bien. Donc, papa, il y a sur la bande de décembre, au besoin de vacances. Donc, le problème il y a 2 fois il vient dans la G-Sympath il y a le spécial et le bout c'est fort mais il spécial il y a G-Sympath après ça il y a un grand frère qui na lambeli bango donc et le bout c'est fort producteur na ngeza teka agent Chibo mutu nyoso ngabi mani producteur au sinon bon moto lambi na biso le bois c'est fora porte les ouvert pour mutu nyoso Hélène Wembo na Dijon yo bozola na biso Hélène Wembo na Dijon vraiment c'est fora et so pesimo singa selo olamba neti maman même ero yape so bendi c'est fora place ozala ala ça opening balamba au sala mo peka ndenge ya sala mo kitoko quoi et na opesa mbote susu na Jacques de Mbinza qui poigne la beauté d'une femme appréciée pe mbote et à mon ami Digi de Montikine tout peut avoir le soleil le bois au kaka siko est-ce qu'on rappelle biso et le beau salara le bosso et le bia c'est fort et le bon asukisa kina qui a le bosso dans l'URC au fond pendant Mobutu pendant Mobutu Penza il y a des pondos et des pondos c'est vrai ce quoi font là Penza le bois c'est fort na pendant Mobutu wana maman to straight motema tonton Mario straight motema tonton Mario straight donc bazo zela mko ba koya Penza abaki futo bana pendant Mobutu après lelo to neti lelo webi le oseto lambani oh ya soupe mwindo lobana micro ya pegina mikota olamba na olamba matembele okay mais ya soupe mwindo te matembele so olamba onde pour matembele ya de balama yosko zande no moi savoir faire na yo c'est forati on donne que c'est qu'on donc on découvre lo asika na kati on donne que c'est qu'on a OK vraiment tout le monde parle sur matembele lorsque tu entends le bois c'est fort nenga olamba matembele olamba on a des poissons bon ils ont surprise non là on a pas poisson un poisson il y a formol bon je ne sais pas to kendena wenzi donc on découvrir dans olamba matembele pour découvrir ndena olamba lango na biloko na olamba lango mais non sango na malangwa ya mbisi wana malangwa d'accord yango na osalango donc na yebi yana na Cyril Kina fumwa bilele motema rika sangwa yaka nde olubaki ozoya na olamba kande na mesana olamba gaben tokodi yana ngana ebiki ba soutien zana ngona olambela bino petit terme maboko yesala. Merci beaucoup. En attendant, toujours accompagner, invité na biso na marché à Sala Wenzenaï comme d'habitude dans mesana on sala de bois Sephora bien l'ambiance. Et non peut son mot, biso pesa to pesa. Toujours pesa. Donc à Saint-Gadambo on est au pesa, biso pesa on va mon cash pour aider personne à marcher naé. Na pesi mbote na MTT au Japon mon vieux Willy au Pelele et sans oublier maman Brigitte, maman Yabana et correct toujours mon vieux Toda l'espoir correct correct toujours on est toujours ensemble c'est la famille ok c'est ça bon et le bois c'est fera penser ça la paix c'est combien? Est-ce qu'ils ont dans la camion? Non, et le bois c'est frais à 50. Ok. Et le bois c'est frais à 50. Donc il marché na yo. Au moins le bois c'est frais d'engue zaka. Ok, toujours accompagné Sephora à ça la marché na yé pour na élu à Sephora tout en ligne là mais soma tembeli et ça la tout liamo avec appétit donc quand n'engue zaka restez toujours connectés sur Eco RDC. On est toujours ensemble. Il y a un Yolande Zubika. Na yebi ke bomonaka d'habitude na famille mingi na femme africaine mais Léon a changé moi et la télé yaya maputa nyonso esi na lati déjà donc botindela nga maputa na tongisa maputa sika donc yango moi Léon a changé contrairement quoi donc nengi na zonga na nga nde na lataka toujours à l'africaine
maputa nyonso esi nalataki esi bomona naoluka bilamba sika pardon bosala nga mabe te oyo émission na bino bizu toke wenzi ok la moi c'était olongo liposo l'accès à sikati longo yela nga cheni nga ntila kwani doka ntisi c'était kokate na kana si c'est longo ina ngape pona ska Zamba mata mwa kweza Dei mona na deje za bien, tu bien bote ka yasika. Zamba mata mwa kweza. Nyama ndio ase bomba ukinga tena njoo. Pas de Syrie, c'est à côté de tout attend aussi ça a pour tout qui est pour moi. Quand tu es déjà long aussi c'est mieux c'est pas mais je n'aime pas. Oui c'est. Ah ouais t'en as assez de. Je ne m'oublie pas. C'est bon. Moi, toi. Oh bon. Ah? Que me douce mi. Attends, yo me combien c'est que me douce mi. Simi. Mama chasse. La personne bon. Ciao. Oui. C'est rapide. Aye kokanisa ke nalobaki mabe soki azongeli yango
développer ces moyens. Que Moutou a été à Sika. Mais n'indemnité que mon toit a revenu. Comment il peut dire c'est un homme qui met à la glace. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. La glace, glace sur les bébés poli. Oui, mais c'est glace. Sur les bébés Vous en échange. Combien? 500 Ok, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes de retour, donc il marchait déjà. On a invité Nabiso Sephora à Zawa pour nous présenter Biso Babilo Rauti Osomba. Je crois qu'il y a annoncé que Aolam et la Biso Matembe la Otana Biso Babenga on rappelle nga Biso. Oh mayo, oh malangwa. Malangwa c'est ça. Batia malangwa ti. Ouais ça. Eza matembele. Matembele na Olam banguna antilope oya moto moko. Yo sombi antilope. Antilope a moto moko. Na sombi na nzomba moto moko. Antilope a moto moko, nzomba moto moko. Malangwande na kutumba swati na okalinga. Ah ok, malangwa eza pembeni. Eza pembeni. Ok. Tokolia mona kwanga. Sombi be kwanga. Tosala pe na fufu. Na fufu. Donc moi va détail ça la bien qu'on a bateau bota la biso tous à la précédé. Ah tout ça na matembele. Tout ça na antilope ya moto moko. Tout ça na biso na nzombo. Oui. Nzombo ya moto moko. Après tout ça na malangwa. C'est-à-dire que malangwa a ko salango mpandi hein. Ah oui. A salango à côté et à côté kokali na topia ko tumba yango. Mais mbisi wana antilope nyamazamba wana so antilope na nzombo. Yango otsa na kati ya matembele. OK, yango ekota na kati ya légumes. Bon, tu dis ce qu'on côté avec ingrédients. Bon. Matembele. Matembele ndenge za boye kota tomate mbuma. Oui. Ekota oignon. Oui. Ekota poivron. Oui. Ekota aubergine ya ndembi. Oui. Ekota concombre. Oui. Na pilipili. Siko pilipili oignon sauté. Ba pilipili etela loko etela bien ti. Pilipili asola pimbo. Wana pe ya mama na nga Marie José Manzenza. Ba res na nga. Maman Yves Ley, Freddy Ley, Gisèle Ley, Freddy Ley. Donc, Bayaka, ça il a un de boy. On a pinza des arabes, pinza bongo. Tout le monde est au Mwamba. Mwamba oyo, au moins la candidate au salaire. Mwamba ba uchango te po yokana. Ba chaka mumu mukie. Moi kande mumu sala kitokoti. Mwamba pe mumu kie kaka. Donc un peu au lia, yo moko yoka soko yoka buna mote. Mais bon donc mwamba il est kaka na soupe. Et bon est-ce que solo? Na solo. Na solo. Ah ouais, ça suit ça nini? Matungulu kaka. OPK matungulu. Et bon est-ce que safuana? Ça faut te chango pembeni. Vous allez pas. Et c'est le bois c'est fort. Tous les gens va déter mais toi comprends comme tout ça autant où c'est posé ma question. Les ça boye. On le replace sur les autres joueurs en ligne. Donc ba déter nyo sur ngwana c'est ça à ibisi bino. Ndenge za boye pona bandelo so bana mboka musika. Et mususu bazaka na mbisi ya moto moko te. Mbi nyama moto moko te. Mbisi ndenge za boye. Aucha na maya moto. Achena maya moto.
Ce que dans ma casse, a tient à ma montre. Après, à fin d'ici à mon penja tamoulaï. Ce qu'on a dans mon lobby, à quoi tu as ma maille on a poutou. À tiens on a ma montre pas fin d'ici. Après des limbi. Puis ça m'a pris. Ok, merci beaucoup. On a bas détail, bas explication. Il y a Elou, il y a Sephora à expliquer maintenant à Sombi et il y a des ingrédients sur les awa. Je crois qu'il a expliqué en gros là-bas tout le monde se battre à la biseau on va simplement connecter à ces moments pour pouvoir respecter rendez-vous avec Kitoko Elou, il y a Sephora sur Eco RDC et donc chaîne Moro Kitoko aussi les 6 Siko awa. Et après qu'on présenter Mission Bagio, on a eu Sombi et on dit au salaire ce qu'on dit tous les candidats. C'est quoi il faut la chocolat tembele. Ah oui. Après on tient il y a malanga bis na ngana maya moto. Après on saisonné malangwa langa. Si on est saisonné malangwa, on y a plus de on saisonné là. Ok merci. Na optique là vraiment temps au salaire. Marambo yo lobby. Exactement. Et dire aux salaires pour nous confirmer. Bandeko ba mona ba bileli na oyo lobiso vraiment ça là quoi. Non ça là. D'accord. Moi je vous laisse ça. Moi tout monde bien. Vous allez le singa. Matembe na biso moi pour ezate. Na bimi banda place na lamba. Matembe na fisko et toki. Petit si yango. Na kena mo cuisine pona sokola mo na ma bio. Na sokola mo na ma bio. Après na chembe piste na la moto to continuer volant. Les trois commencent à la kiné ou intervention rapide. Attends makala 1000 francs au lamba pondula bina na fufu. Donc to commence à la oi. To ça ko boni. Réchaud est dans la ngome pour ezate. To comment la intervention rapide. To quel ndako ya. Donc comprenez que tous à Kinshasa, et souvent bah venir des choses à maquiller les bébés. C'est fort tout ce là qui au sala mon musala na yo zo vraiment temps. On expliquer biso sur comment na étape ni. Na comme na étape donc dès là où tu peux expliquer déjà na tokisi déjà matembele yanga. Pour na baki na lamba matembele sur mwindu. Maman nga karo indilime na maman nga fanta bolé ko la manchanga. Balembela biso jamais matembele supu mwindu. Donc la tokisi de matembele na matembele za wana siko na chaki pe déjà antilope nanga na nzombo nanga na maya moto ay na soko leo na maya mayi yango déjà siko na saisonner poisson. Ah oui saisonner sucre. Na saisonner poisson. Poisson oui. Ndé na saisonner poisson boye. Mami basola maman na Daniela landanga attentivement pour yo muto lobaki makamba poisson malangwa yo muto pia ki commando maman Daniela mami basola après poisson pour saisonner poisson awa na tuti ai kupidi oui muscade ndembi na tangawizi na mungu ah ya monde koti ya na kati OK o bandela on a ai oui kupidi oui muscade oui tangawizi oui na ndembi na kupidi. Ah OK, c'est bon on déjà bien crédit et coach déjà na kati. Ya on a saisonner na kati ya. Na uchama uta des avanamo anandako. Oui. Pour permettre na joie. Quoi qui ça ngala mbakana ngala marinade qui maja marinade. Ah OK. Na sali bango publicité te mena mbakana ngo. Là déjà publicité au salio. Bon on va te faire d'abord lamba ngo wala. C'est bien publicité ba benga to solo. Et ya moi déjà profiter bout na pile. Bon c'est l'ambiance, c'est toujours comme ça dans Eco RDC. Et si on évite la chose où là, il faut tout sur la naïe, moi il mourrait quand ça là bien.
Oui, ça nous. Ok. Bah maman bah bien. Il fait côte vraiment bien à 4 poissons. Au tchango na banzela. Na banzela on a ok. Ok, mesdames et messieurs, toujours continuer dans Sephora. Et le bout de Sephora, tout le monde est à avancer petit à petit. Comme on a dernier point, oui, ça là que tout aussi ça rendez-vous n'a plus à l'élo, mais tout ça n'a place on aussi ici déjà. Dans ces après combien de minutes? Oui, dépend. Mon il est plus moi payé. Pourtant na biso za mon qui. Ah ok. Donc il faut attendre, il faut faire attendre 45 minutes à 30 minutes. Ok. Ok, en attendant, on est dans 45 minutes, histoire toujours comme une étape. Ah ouais. Non, parce qu'on épice, il y a matéri. Oui. Ok. Jésus-Christ. Ah ouais, biso kabo. Quand on ça la ligne ezaleli, quand mon cabo pour ezate, tout ça pour 5 jours mais ezate, on va sur la biso. Ah, bon, tout l'invité lobby qui a commis une étape et a recata ba épices le côté dans quartier de légumes na biso non. Matembele na biso. Ya matembele na biso. Yango a bandi déjà pour 4 euros. On a repris ce sous mois temps pour tout seul déjà. Problème té. La petite là au mois temps ça calme. Dena ngara bino mingi, deni pe bolinganga. C'est moi remarque ça. C'est pour mon encouragement ça. Numéro Sephora ça plus 243 9 98 29 59 65 plus 243 9 98 29 59 65 wana numéro ya Sephora ya elogo ya Sephora. Ok, merci Sephora. Continuez Moussala. Tout ce qui est dans le petit pour notre timing. Moussala, ça va dans le après. D'accord. Natchap a tout ça qu'on a besoin. Ndenge na lobaki ndenge omoneza awa. Tomate mbuma, matungulu, poivron, concombre na aubergine. Oh, tu tiens dans la souka. De toutes les façons, tu as l'emballé bien, tu as l'emballé ensemble. Nana na moulenex na mais ah pourquoi courir ça
2 heures, hein? Hein? batumbaki na mafuta te nde ezala ye mosu Thomson okotia otia esu mafuta po tumba te ye azala mafuta ebele nde bomona opelisa moto bongo eza mafuta na ye moko toka elemba nde tokontinue matembele ya biso obosani oyelanga tablier Ah, non, non, mage pio na ebelite naolamba fufu ifo totiaka masangu na basangisi mbaa moko Mama poussa ma casa. Balamba a caca. On sait jamais. Nossa, eu vou estar aqui onde ele chegou lá embaixo. Omonambe, olingaka ya petu be ya makasi. Soki ezwi malili, soki esili moto ekoma makasi. Evolio,
nakemba ula na ndako. D'accord. Ma moto te. Natia mwamba na biloko nde na isa bino mwamba oyo bachaka na baote po yokana omoni na chembuki Lexa wacha sko maya safu ngombe isangana bongo na chama kende lekana chaka maya safu matembele na biso nde eza nesi ebela kina oui eza kaka biloko na ebela nde nasangisi yango bongo na bepice etoka moke na tie matembele poso na tie matembele ewumela esuki biso totokisaka matembele liboso olongo lisupu ya mwinda donc eloko na otya nzela mona matembele kaka pilipili mais pilipili ya sola pimbo c'est bon. Oui. Ya yo monisco mwindo elongwe biloko ekoma ba engrais chimique mambebe epeye donc avant olamba légume photo ntiongo na mapio
étape ya botomoni osali no matembele na oyo tokisaki filtre yango très bien mai etikali matembele etikali na nzungu soki tomoni ozosukola solo mpona osala nango lokwa matembele eza ya ulemba na otiango nzela mona solo lokwa nyama deja eza ok d'accord ofungwelanga fado bien fond uzela nini yelanga bola mungwa ndenge na-explika bino made fois batelespectateur na nga na batelespectatrice na nga batiaka mungwa na biloko te po ekanga batiaka mungwa na biloko etikala ta mwa mokie po oyeba kobakisa po soki otie po ekanga ekooleka mie po kuta ekoka nango te obakisa ke olekisa moya kolia ezala te solo zela na serviette solo bakata mibimba eloko bakata ezo berge solo ezalaka traitant ezalaka mpenza makasi bato mosusu balingaka mo te bayi bauka yango boye yango tokata yango te ezala na mobimba oyo aliaka autya na sani oyo aliaka na yango te atiki yango efe totika yango ebelaka nde eza mibimba oh epuis na biso asola pine natie pepi na suka ezala mona matengele oyo ya kodekore poisson
ezika na se elukwa Sephora lamba bilo mukete déjà et on joue à peu près combien de minutes? Moi j'ai 30 minutes, je peux bien la bien. Et 30 minutes, je peux bien la bien. Ok. On t'a la race pour nous? D'accord. On est ensemble, que je évolue ensemble. Ok. D'accord. Tout le monde a comme une étape mignonne. Boisson premier tour et pays. Oui. Matembele na sopeza, tembe na bobela. Oui. Donc mbisi na biso ebeli. Premier tour. Ok. Légumes na biso pe awa et comme déjà na les autres quand même. Là on est sur la canne bandeli pe na suka. Bien. Matembele na biso ebeli. Kama kielo kwa ngekota. Ça va faire quoi? Matembele na biso ebeli. Makela na boyoka na do kureza te. Donc kureza la lamba na na cuisine. Abimi le banda pour kureza te. Matembele na biso ebeli. Son. Mesdames et messieurs, je crois que tu as commis vraiment la soukaya. Rendez-vous na biso. Tu as émission avec beauté. Na invité na biso. Ou abengam na kombo ya Sephora. Sephora. Azapembe nangai aozala pour nous présenter biso na recette na yo asale biso na ilubu ya Sephora ya lelo na Eco RDC et après tokota na ba côté mususu Sephora s'il te plaît on va présenter biso na recette na yo tomoni kwa boyo to bonde na pone biloko après na présenter c'est bon Nzambe liboso Seigneur merci pour na biloko pied biso kolo pambola sous sa provenance. Quand il a fait bazuité et contribuer à notre santé na biso et si ka ko faiti bon moi si ka malade et guérison de purifier mon makila na Yesu amen amen oui tout ça ouais au foufou on a déjà besoin de kwanga et on m'a tembelé quand on a le bail biso lamba m'a tembelé soupe mwindu te explication ça va détail besoin qui déjà est en lamba oyo malangwa ya kutumba malangwa kotima aubergine ona suka depuis que soso sali oyo otil kola malangwa expliquez-nous moment ouais c'est ça tout ça on a signalé cher internet nous sommes la biso que tous un problème il y a lumière courant ezalagité et sauce au herbe abandon ça vraiment Peki azwaita au filmer en été expliquez sur nos sauce au bosso sauce on a décoré malangwa nanga ezaka okati oignon dans litungulu na poivron na solo ali okati pe na pilipili ali tokisi yango uche oui ce que si le soupil kola bilo no ya kutumba. Ok, je crois que balandi biso comprendre comment ça la sauce wana toyé il a safou ça juste sur mon toi se servir attire-moi safou to comme la période na moté magasin no cher le quoi le bois c'est vrai ça spécial tout ça la bible le quoi c'est spécial
Bon appétit. Merci pareillement. JTT, Jean Chibo Chibo, bon appétit. Papa social, donc. Papa la Sephora, bon appétit. Yolande Zubika, bon appétit. Mimi Lutama Avio, bon appétit. MTT le Japon, bon appétit. Maman Brigitte, bon appétit. Invité la Bissot. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Comment on a dit? Kumbo la ngana des donc binga ngala kumbo maluti donc kumbo qui est parti de voilà. Maluti. Tout ça on là. Naze esthéticien. OK. Coiffeuse nene. Ah OK. Vous avez parmi à l'invité la Bissot il y a biloko ya maman Sifora lelo mais to solution mingi sosi so ya utsaba point. D'accord. Pourquoi il a été so Ben invité bazaki na bango ebele nde ezabwe. Ben invité mususu ba na nzela. Donc on tenait à temps. Bango ezalaka embouteillage aussi, transport il a passé. Na bambouteillage, na mbulu etaki côté mususu ezosimba te. Malouti. Nadège. D'accord, c'est bon. Bon appétit. Merci. La charité bien ordonnée. Commence par Yobo. Ok. Il y a des tombes là. Ah ouais, genre, parce qu'on voit tant. Mabitskotanga te misunize ebele. Là nanga misuni. J'aime de le bien. Parce que papa joue et c'est ma île à mon parti. Il dérange la place au bas de la paix. Nela, bon appétit. Oui, c'est une personne qui a vanilla. Au second, il y a un beaucoup de suite. Non, tu sois déjà ma pauvre, tu vois que caméra m'a fait. Il faut servir du chaud. La lobine là, il y a un moment c'est servi. Ah, ok, il faut à 100%. Non, il y a un moment c'est servi. Bah si, c'est bon. Nzala na odo. C'est normal, nous allons Simba dîner bien que j'en battais. ah, bah, blanc, on tourne à blanc, on va prendre un bar bassier. Hein? Du coup c'est servi équipement c'était. Bah, nous t'as mis Oui, là. ça va, oui, ça va. Non, on a bien, non. J'ai rigolé, mais t'es côté avec notre. Moi, je vais côté la caméra. Ya making of a sound. Côté la musique ni. Là, on a bien ça. Loin. Allô. On a musique quoi. Héros, Gokozo m'a bien des black terre. J'ai un malembo, lenga na butu wengi. Ma maîtrise en ordre tout là-bas. Ah ok. Maman, c'est vite. Ça faut quoi? Tu vas faire la salle. Il passe à bobote mon komo. Olha fufu chéri. Ngwana ko. On va prendre là. Ko banda no oyo. Ok. La kijano est tout awa. Ah, pekita. Ok. C'est va bien on a tout. Princesse Isola na de kitinase. Déjà. Bon appétit. Hein? Merci. Ici c'est bon. Elle m'a fou, mais on dit on est compliqué, on m'a fort. Dans des aboués. Tanti Chantal notre tonton Philémon bakangami na embouteillage. Donc bazo bien nga bakangami ka na embouteillage, j'ai pas le choix donc bango bilona bango ekenda emporter. Bambula pe petit ngolo makasi. Banzele kataniti.
sani na oya ngo cameraman tika odongo la biso sani na oya ngo wana filma Peggy mobala mwindu sani na ngo wana Maman, tu cherches quoi? Non, il y en a, je peux te 5 par Bon, le moulin est un caméraman. Tiens, on a. D'accord. Allez, tiens, c'est un homme sur Awa. Bana monde entier, Kande Tolubaka, Tosunganaka. Et moi, nous vivons dans les Tolubaka comme d'habitude, agence Isaka Moko. Oui, Sunarabana Mboka. Je m'en service. Donc, ils étaient compliqués. On dit que chance monsieur OK. Ils ont un chapeau pour payer un bon côté. Non. Oui, mon amboka. Jean-Pierre Massamba, ils ont une livraison à domicile. Donc, tous à la wapi. Ils ont s'en charger dans ma cambonion. Ce que lingi mbongo, obiloko, livraison à domicile. Donc, au Bengi, je m'en service. Jean-Pierre Massamba, 0033 6 05 58 29 73 0033 6 05 58 29 73 ndenge ba français balobaka 73 yango donc je m'en service motema Natacha donc baosunga bana mboka yana ngai penza maboko pembe babengaka ye maboko banki Claudine Mwingilu Maboko Bank, sans oublier Mama Gali Soma, Motema ya Samuela, Sami Venamoko Sami, Mobala Mwindu, Yambebo Rose. Dans la ligne binonyoso, yana nga Otansi Mambo, Maman na Christina, Maman na Maurice, sans oublier Tata Bana, Irben Dilwa Banza, Jolie. Le tuteur propre, Elodie Maman ma passe. Na continuer à suivre. Merci vraiment nous sommes connectés pour nous respecter. Rendez-vous qui toko, tous avez invité dans le Sephora. Moment Sephora à l'Ambela et je crois qu'il est à Sephora. Tolier, ils sont invités parmi nous. Comme vraiment la souka il y a une émission à Bisso. Avant des annoncer l'émission on va dans le moment c'est pour appuyer sur moi tant que à l'oba à taper on va prendre la recette na yemoko et dans sur la peine va inviter au bazar sur la table comment c'est pour à vous à moi non moi souvent be kitso boya il y a beaucoup de la religion exactement il y a le je suis tout ah au moins ici on sont dans le baït c'est merci gali bon ça pour moi tata vraiment moi tata bina liona lobité ya kala peki wa lunga ngo bana des choses ça ba kwena nga na recette oyo na repesa 9 sur 10 9 sur 10 donc ils ont le daté na lié tala ça na l'étiquette fidèle moni na beti détour tala détour donc rien à dire nous sommes avec 3 tours bazar donc 3 tours le bazar donc petit va si na ba légumes maman légumes ba lire légumes te mais les lo ba lire donc rien à dire bon quand on donne que c'est qu'on a donc la lamba ina kama tembele ezaki nango simple mais c'est mino na lamba matembele mais asupa mwindu te donc ngamini mi komi lobela te ba invité nde ba lobela kanga yana nga Raymond Singa R amunene yeba ko makaina R ya majuscule Raymond Singa alobana nga mimi nde ba invité ba lobaka donc ba question mingi na ba invité ngande kayera mabanga po kala te décembre si sous mabanga vous voyez déjà non na bandita papi monto mona ya moto société to bon ngata yo moko na boki Sylvie yanga te na Allemagne o boki déjà non na boki patite non na boki brandi ngi bate non na boki maluti nada moi les loba na recette merci pour la parole. Nous avons maloba. Nous avons entendu nos banda te po. Na lia. Na lia. Ya lelo penza. Na suki. Oh. Là bon mon sanyo. Mais à troisième tour.
troisième tour. Na bien mutu na lia ka penza te. Mais na lobaki na meka. Na meka liboso. Bon. Na côté deuxième tour. Bon. Parce que troisième tour donc il y a suka pour nous na 6. Et combien porté là? Et comment bien porter pour nous tu bien 5 de non qui là. C'est pas biso. Vraiment. En tout cas vraiment balamba makosa. Oh. C'est forandé. Yende. Eh yende kaka. Oh mati va péter. Donc yende. Donc ça pour nous loba pour na sentimenté, non loba pour que les remon non na misubu. Moni au CP non le petit là monoko au sentir. Vraiment. Donc c'est le là. Mon regarde bien. Donc il te donne moi na moni a pas de défaut. Ça va. Donc très bien. Donc nous c'est le là. Merci pour la petite maman. Merci. Talaka. Papa. On a quand c'est le tour. Mais plutôt ce qui c'est mais ce que 6e. Je sais pas. Au début na bano lié matembe on a lié du jamais vu même moi na matembe. Non on déclarer ils ont mis ça pour matembe. Depuis na bano lié biloko si siko na e baté bouya matembe bi même biloko na comprendre que so eza biloko ni na mbiso ta. Depuis na bando lié. Pour sortir ka na lié akaka. Na lié akaka. Malama na lié amote mbali boso na lié on des alliés. Donc n'habite beaucoup exactement donc non donc c'est plus que cano ya mon coup donc maman ça m'a pas mola mais là nga comment nga on est là moi va porter on va porter ça va porter ah bambote na ba kinyo so ba ebinga maintenant so ba ebinga plus bo bambote donc ming mama c'est forandé pour bloquer à bunta la casse sur mon congo na sa fois bominga donc ah ok vraiment bominga toujours on va dédicacer c'est pas déjà Baouti bato tindela ba biloko ana oto tindela ba biloko mon ya na linga mingi Nancy Binkele na mbane bien venu kinkela ba bébé no ngaki toko wana lo bango makasi ko mais venir kinkela yo c'est belle telle bango zoka na bien bango makasi ça là depuis Castayo avec force la pesi mbote na ye na linga mingi Nancy Binkele na mbane bien venu kinkela na ba bébé no ngaki toko wana dans ba bisou belé place Bozali na pesi mbote la personne mon bois qui ça m'a pas bois JM JM Omonombe. La pesi mbote na JM Omonombe. Mutu moko bien. Mutu moko bien za bien. Abakiselo mutu moko. Aza malam. La pesi abakiselo mutu moko. Qui ça papa? Verdi yoka. La pesi mbote na Peggy Walonga. Na Verdi yoka. Na Verdi yoka. Ah, babenge mise au point. Babenge mise au point. Bambote belé. Na bossa été sans oublier mon papa. Père spirituel na ngai. Docteur Pati Apiti. De mon papa. Docteur Pati Apiti. Donc mon papa, père spirituel. Docteur Pati Apiti, père spirituel, il y a Baouti. Toujours aussi, ça va dédicace, on a des annoncés, c'est Bélémia. Bon, biscuit surtout pour l'émission. Nzamba Pambola Bino, de bonnes choses. Batu nyoso, obolinga sefura, obolinga kaeko. Libanda na Yesu bomo ezate libanda na Yesu bomo ezalaka te amen donc ndenge toza boye oyo eza émission na bino kandi na pesa mino numéro na nga ni bandeli contact nyonso soki ngo contacte nga oyo ozoya Kinshasa olingi balambela na bango yo naza nga disponible ndenge papa na nga Jean Chibo alobaka na ngai yayo ozalaka kaka disponible nga bi oui nazalaka na nga toujours prête donc soki obengi na nga na plus 243 9 98 29 59 65 numéro c'est frère Ngwana batu nyoso bolingaka nga bana Paris bana pana makote ya na ville pambani azalaka jima service motema Natacha Jean suis sungaka bana mboka Sephora Chibwabwa maman to straight to ko bosa na ote yoza tantina bana ya tonton Mario na pesi kamaina nga GB de Jésus Blanche Guerre, Bambote Belé, Nadine Zouya, wana bakamana nga bomwana, Ida Coupa, Lorraine India, de wana bakamana nga école primaire. Yo zape na bango. Et Belé. Et wana bakamana nga école primaire. Na pesi Meta.
Meta Pinga Mbote, napesi Domaze Mbote, napesi la Duchesse Mbote, napesi wana ya Musala, napesi ya Janifai, Mobutu, Luambo, nyonso bata théâtre, Bambote Belé, sans oublier Mwana Biso, Mwana Papa Johnny Nchakala, Blaise Nchakala, napesi Susu Mbote, na Vienanga Mwana Poto, ya Rappel un peu si Mbote pas mon ami Roblex Muscador, depuis Paris Mbote, Roblex Muscador, et napesi Kenzo Chingu Mbote, et napesi Dazoflex Mbote, napesi Mbote, nazongenyo kesori. Yana ngamona poto ambiance ezaka bongo. Biloko to damets. Ezaka bongo. Elongola mo ba. Donc yana ngaki les parisiens. Babenga kezo ba poto po aumela na poto. Ye Mobutu asala 32 ans. Mais il y a sali plus que 32 ans na poto qui les parisiens. Sans oublier Pai Lucas. Pai Lucas. Donc ta ya Jésus. Star Lucas. Il va benga Star Lucas. Yana nga JP Mvuama. Moi à Londres solo JP Mvuama. Jackie Wantuka na Birmingham. Na lingi bino nyonso. Ah, mon boss, c'est ceux qui savent quand bye, Jean Thibaut Chibois, les boss. Baxel au point de l'eau, on a trouvé un mini de banda na Yesu. Bon moïsate. Tant que Yesu azana bon moi, et quoi que ça kapeka na bon moi. Bisous, bye. Mama Ida Wanaeto. Mama Ida Wanaeto depuis Allemagne, n'a pas sur Moti. Pendant qu'on tirait vraiment l'émission, on a tiré dans la bosse, j'étais des gens tu bois, Jean Thibaut, les bananes et sous bon, exaté. On n'a pas monté ma monnaie. Donc, comme il vraiment dans ce cas, il y a rendez-vous dans la mission, dans un essai, on a rendez-vous, on va vraiment connecté, on a respecté, rendez-vous plutôt, on a invité la mission Sephora. Ceux qui vont remarquer, si je suis juste numéro dans les awana, tout peut bloquer dans compte Facebook, JM pour mon nom. Vous envoyez en personne, nous sommes pour commenter, moi ça va absolument bien. Il y a même jure, ça va moi bizarre, mais tout le monde a bien au film, tout le monde a bien donc restez connectés sur EcoRDC. Bye. Bye.